Voilà. Bonjour, 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 la grande famille des mamans BBC Mpoi TV. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir, ici qui est Bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimé, partez. Zaminanganazo seka. Hey! Bosala nde nini o tambo ina mwasi oyo bandeko botali film mama bonjour bonsoir bon dimanche na bino nyonso ici que ezwameli bino partout dans le monde. J'espère que non vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu na toujours que non sa grâce nous suffit. Bon dimanche lisusu bon dimanche bampoishu bonsoir shalom na bino. Shalom Nabino Nyonso. Famille Libota, ma famille du cœur, je vous aime. Beaucoup de beau aimé. Maman, 10e épisode. Hey! Injection. Oh, exact, tongani ni sous ma pesibiso na Bellevue TV. Maman. Bande ko ebisa bino na lobi Bozela. Nazozwa indice te na makambo ya Miriam. Nazozwa indice te bandeko. Donc egi ezo kende boye ezongi jusqu'à présent ezo kende kaka lelo nde na komi mutu nde telemi egi etelemi. Donc na bandeki kozwa oh my god nazangi maloba. Vous savez tango bazoloba kaka keno lipasa daeli akufa donc indice kutu même pas. Hey yeswe bosala ade nini po boyina mwasi oyo siko tango bino boyina botinda de bato baya ko découvrir niveau ya musala na bandeko toza na système ya sold out. Événement ezaka moko ya le 29 mars, le 23 jours J-6, c'est-à-dire n'est to 6 semaine auto banda semaine auto banda to 6 semaines oyo lobi to banda lundi le 24, c'est-à-dire samedi à semaine auto kota lobi eza déjà semaine à le 29 oyo événement biso ya munene auto zeli badongola misu balingaki baya basala neti so pe ndenge nini yango wana bozala wana. La grande famille événement ezaka moko ya le 29 balobi après le 29 eza nini bino moko boyoka nga mutu na lobi te après événement ya showbiz boyoka bino moko déjà kuna Bellar production bakokende nga kutu te mais nga na appuyer na nga kaka tolanda toyoka bino moko na 2000 boyoka après nga mama BBC na oya ocha dièse esimbi te pona mambo msala ebele ba été pona bon pas de problème. Paris la Défense Arena 10e anniversaire ya Bellevue TV ozala kuna et vous en a Paris la Défense Arena na lobi bien Paris la Défense Arena 10e anniversaire ya Bellevue TV ozala wana to kuta na biso so na bomi tungsa ya bino te kola mukami kenda na ngombango ozangi komitungsa mate famille boto ozangi komitungsa mate to konte kaka 3 ans kaka ya pamba kola mukami umela na nsute Bellevue TV ko sa 10 ans 10e anniversaire nango ezala na Paris la Défense Arena. Donc to kuta na kuna na 10e anniversaire ya Bellevue TV pona bato boyete bo raté bon bo raté pété po bo landela bino non selo mo kuté bozangi mais présence ndi d'accord bozate 10e. Bandeko, vous savez parfois dans la vie il faut toujours qu'on prophétiser déjà parce que showbiz ba raté na showbiz yango tanto oloba ke non batu pe bazangi billet eza 2-3 personnes te nombre ya batu bazangi billet tanto tozolobela bino ke non sold out eza na bato bazangi billet bokanisa te ke non tanto oloba bato bazangi billet baza 2 3 4 5 6 7 8 9 10 te
nombre tolanda. Et Sili, donc Zomona, donc ils ont le stock, il y a un stock, ils ont épuisé. Donc le stock est là, vous pouvez voir. Donc ils ont à 200 et à 200 et quelques, donc voilà. Donc au monde où ils ont Bordeaux, ils ont en administration, au pied, on y sort. Et donc ils ont donc nous avons bien gagné Patrick Tepo, au monde ils ont on est dans une administration pour la contrôle, pour la vérification. Donc, billet exacté. Ba billet exacté effectivement, ba billet est sili. Ba billet est sili. C'est que famille bota. Bolobi neni. Po, mère chapé mutu na Paris la défense. Famille bota. Toza e belé. Mera Tchapeka Moutou dans 3 ans, 10e anniversaire. 10e anniversaire. Ils ont ma camboute. Yawe Nzambe, bazo pola me bazo yebate. Bande biso to mulaka star na biso et to mula star na biso na buzo bate to mula star na biso kolana na musala na la grande famille. Nga maman BBC na lobango. Je suis fier lorsque Naya Kolobe la belle vie. Moutounyo so la maman BBC ya yoki maman BBC zo défendre belle vie. Ko tapé na belle vie télévision okuta na nini okuta na babiloko moko po vendre le bi bon ma BBC na bana ko yeba te ke no moi so sala kande musala boye. Oui. Ezate ko zo sala musala oke okoti na chaîne ozokuta okuta soki makala moko makala epelaka lango moto te makala ondiki basi basopeli yango mai tolo baka vérité bo aimer bo partager c'est-à-dire que non événement zaka moko ya le 29 Belle Vie TV a fêté 7 ans d'existence dans haut. Et vous allez voir showbiz le 29 mars. L'artiste est na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise ko zala yele. Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belle Vie TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zalina $10 ya Pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, Yo Mutolingo Zabiye, Benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo Muto Yebinanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT, O Ezali Showbiz, Ezali na croisement, Yaba Avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, Yaka Awa, Osepela, au vivre ambiance, Oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars Oyo, na showbiz nga na zangate. Keyo! Bien que tout le monde sauté parce que vous avez tous vu déjà sold out déjà. Alors il y a que le sous-sauté. Bravo à nous, bravo na bande konyoso oyo tozaki wana pour na promotion et surtout to kolembate semaine tozo banda eza sous toza wana toza éveillé monsieur eza toujours ya ko fongwama ba ko distraire biso te ti jour J toza wana ba olekate ti événement ko leka parce que to kanga lisusu internet 5 à 6 mois lisusu 10e anniversaire Paris Arena Maria Peoyo. Voilà la grande famille. To solo la nano. Mon aîné siko. To solo la. To kota na ben abiso ya li solo. Ya filme to uchi kota la bande ko na bangi Poutine. Na bangi Poutine. Ça c'est quel level y inspiration. Ça c'est quel level y inspiration.
Si vous pouvez continuer à mutu le quoi maman bébé c'est nandimi nga mutu ke non non awa ça va. Et ça problème. Balongo linga ki bébé c'est mpoyi. Ou bien balongo li peut-être attaquer non ba boto linga loko. Ah, qui monte maman bé hein. Ba bota maranango. Bande ko tu kota la 10e épisode. Masi anzambe na bomoi. Kande na bande oyebisa bino ke non nazo zona nga indicité. Ya nani? Ya mwana o Miriam. Nzoka subasma eza. Na bande kotala nazo ba ah. Poutine azalaka na système moko boye. Soki a flashé loko moko boye. Kange loko a flashé. Tango ba bande koloba ke non li passa ya Daeli. Nazo comprendre ka li passa mais nazo koma kaka te. Nzoka li passa eko bimela biso na 10e épisode. Li passa eko bimela biso na 10e épisode. Nga sikono mane ko lobake no il passa na kozala kaka inaperçu. Ezaka ndenge bazolo bakaka li passa. Nani azalaki na indice? Tozaki na indice te. Biso tout ozaki na indice te malgré totalaki teaser. Tomonaki na teaser tangu nani. Soki Daeli susute. Comme on est susune Poutine pena ba combo. Daeli comme on est Daeli soki Daeli li passa ngo. Abimela ki Priska. Toyeba ki système te, toyeba ki nini te hein. Vous comprenez? Donc, Daeli o azali passa ya Daeli. Aiko bimela biso na 10e épisode mais tobaneka koyoka bazo flasher biso li passa. Mais li passa aiko bimela biso na 10e épisode niveau level. Priska. Tu as assez gardé ces secrets. Tu dois parler. Sinon, Yondo, ça n'a qui m'aide. Tu dois parler, Priska. Va parler. Il faut que tu parles. Lily. Yaya, bomoni dans la vie, hein? Bandeko, vous savez, hein? Na monde oyo, monde à esprit, donc c'est les, na okyo lo bakeno, esprit mou te dirige à le physique o. Bomoni nenge esprit est dirigé nani, c'est qui le nani? Priska. Tant to lo bakano, esprit est dirigé à le physique, c'est les esprits qui dirigent le physique. Bon, mon esprit est dirigé nan Priska. Bandeko, vous savez, non, Belleville a mususu. Pour beaucoup niveau, pour muto comme na niveau ko ça la film est aboyé. Il faut zaka mutu moko zape mir spirituellement. Il faut za mutu moko boye oyebi le spirituel. Il faut za mutu oyebi le spirituel. Na ina beta li solo moko boye ya spiritualité kaka eza batu musu ba comprendre te. Bandeko batu musu bazalaka boye soko bomi mutu okei mutu ah botika bandeko. Botika. Belleville, elle nous apprend beaucoup des histoires. Quand on a un niveau oyoyo, ngana moni donc na team donc na kanisi makambo ebele na bandoto makambo ebele. Et c'est par là na lobaka toujours que no Belleville azaka évangéliste. Soko za mutu o sambela ka tu es trop dans le spirituel, tu es trop dans le spirituel. O comprendre o ngana loba. Balobaka mabe nyonso tosalaka awa na se futaka awa na se. Priska akanga secret wana. Na kokanga secret wana, nzoka kanga pe li mabota na ye moko na libala na ye. Po akanga secret. Tu sais que moi je suis pas en paix. Nanda kunanga libala na kimia te.
J'ai des problèmes chaque jour. Mais les Cameroun, on a un bénéfice. Et ça, les balles, on a un problème. C'est que bon, ça, les Camerounais, mais c'est parce que ta jumelle s'en prend à moi. On a un l'autre côté. Ils ont bénéficié à moi. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas avoir des enfants. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je peux me poser des questions et dire que et qu'on ça paye une partie à ma problème nanga. Presque. Mais pas d'autres. Non, on est locaux, on sale on drame comme ces qui sont qui fin du monde. Drame mais on a été au dramatiser les solo, c'est parce que non, il y a rien du tout. Ah, c'est parce que ça t'arrive pas et comme ilanga. Parce qu'on s'en prend dans point pour ngande mukolo li passe ngande mukolo fa. Mais c'est ça la question. C'est ça la question que je cesse de me poser. Pourquoi ça prend à moi? Yango na meli pema, tu penses qu'ils allaient comme un pied? Mama kati so problème ni nango yo betinga na motema makambo zanga tina wana ngo yo fandela na pema nyonso si tu as le problème de couple cherche à arranger mais on me menace chaque jour naza akimiate chaque jour ezaka ngane na sala ba songe chaque jour et abimelinga boye pour no yebisanga que c'est le moment na loba vérité au ngane bi na loba pe lote dali na ça le fongola munoko no loba presque oyeba de quel bois je me chauffe non nzima tena continue ozana likamba ko loba que je te le répète encore ah c'est ce que tu penses. Tu n'as rien à dire. Et puis il y a aucune histoire à raconter. J'ai à dire, ma chérie. Il n'y a aucune histoire à raconter. Il y a une histoire à rencontrer, ma chérie. Tu vas raconter rien du tout. Ah, c'est ce que tu penses. Yo quand on dit maintenant continuer souffrance. Mais quand ça se quand on a ligné dans la ami intime ya Daeli. Oui, on a payer les prix. On continue à foutre à nyongo on a na sala kutu te mambo na et juste parce que ba bête la tu as des problèmes de couple, arrange ça. Arrête de te victimiser comme si batunde ba olukelo makamoza na couple. Je te promets de revenir. Tu vas d'ailleurs ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Yango ye Daeli oyo ye likambo ngo linga bomba kango vi na ye mobimba ya linga bomba likambo munene boye vi na ye mobimba ndako yango pe kimia ezalaka te mwana ngo pe aza mwana ngo bayoka na kapete alinga bomba likambo ngo jusqu'à quand? Skoyo amoni nani lipasa amoni motema ya lipasa na ya bi oya kolobaka likambo te akesko ko travailler et pas nani et pas Priska. Sko Daeli ko zanga mayele bomoni muto amabe ndenge azalaka muto amabe azalaka na mayele ta sukaka. Ayebi ke non Priska ayebi makambu. Priska azoya ko yebise makambu ndenge nani lipasa na ye azo bimela ye lipasa na ye azo menacer ye. Olia lukata kimia na Priska, langage mabe na Priska. Oh, Priska pas zo luka kimia na epe. Langage mabe na Priska. Tu me donnes quelques minutes, je te rappelle s'il te plaît. Ok. Maman, ni paie maman. J'essaie de comprendre Daeli. Je réveille la monyango ou bien je sais pas. Je sais pas Daeli, franchement je suis à bout. Tu es à bout de quoi maman? J'ai gardé cette histoire pendant 16 ans et puis que natika la ozwa courage sur le balango na mututé. Et puis j'ai été loyale avec toi. Mais je pense que nako kokasu ko continuer te ko garder les cameaux dans mon thème nanga. Je sais pas si de ton côté au sal rappel ba illusion ya omona lipasa na yo. Moi je la vois. Presque après mes amis. Je sais pas pourquoi elle s'apprend à moi. Suis dans la moto au face à prendre et c'est bien toi. Qu'est-ce que moi je vais faire dans toute cette histoire? Daeli, ta jumelle est venue me voir. Je ne dormais pas. J'étais là, non, bongama, pour bima. Et subitement, elle était là. Elle dit c'est le moment. Tu sais que
na bomba histoire oyo Daïli na bête lango même pas les membres de ma famille. Et maintenant, je pense que c'est bon. Il faut qu'on en parle, s'il te plaît. Tu en parles déjà, Prisca. Parce que c'est toi la concernée. Tu veux faire d'un rêve toute une histoire. C'est pas un rêve. Daïli Nasaki a oula la thé. Nasaki a au téléma, non, s'est préparé pour Nabima. Et du coup, il y avait ta jumelle qui était là. C'est le moment où loba tu penses que Ngana perdre vie nanga? Lelo oyo parce que naza besoin de la loi elle est pas nayo. Presque on est loko lobata. Non, tu dois me comprendre ma chérie. On est loko lobata. Nasa ne loko lobata. Pose appel na lisolo obetate. Nasa mutu ayebi lisolo na yo ayebi histoire na yo nyonso ozo yebise ke non plus jamais kotiaka esu makolo no lisusu awa epa na ngai te kende kosisa makambo no ya nani ya foyer na yo kuna yo moko ata yo moko. Kende kuna osilisa yango. Siko wana ozotinda ye akende komona mobali no mbala moko afunda yo to ndenge nini. Bomoni mayele ndenge esukaka bato. Presque pe en même temps azozela. Ye pe libala ne kuna aza na problème a obota. Bomoni ndenge tokumbaka ba problème a bato Bomoni ndenge baba problème ndenge problème a mutu mususu oke omi kotisi na problème a bato. Donc Daïli ndenge avandaki wana avandi nde na mwana ya lipasa na ye oyo aboti na mobali na ye ce monde makambo eza. Peut-être bateau sous bandon le banon babato libanda. L'autre fois on a essayé de parler avec toi, ton père et moi, mais aujourd'hui là, c'est moi qui te parle. Myriam, je suis ta mère. Tu n'es pas ma mère. Daïli, tu es consciente que tu ne peux pas concevoir. Tu es très consciente. Et arrête de te victimiser comme ça. Toi, je t'ai posé la question. Daïli, tu vas faire quoi? Je t'ai posé une question. Tu veux faire quoi maintenant? Parle-moi, tu veux faire quoi? Dis-moi, tu comme bazoba non? Soit ton fan disant toi soit non dès que mes parents va se loin moi là. Tu n'es pas ma mère, je répète ces mots encore. Et tu es consciente que tu n'es pas ma mère. Tu arrêtes de me parler comme ça. Sinon tu vas faire quoi? Tu arrêtes de me parler. Sinon tu vas faire quoi, Daïli? Si je veux faire quoi? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Chérie, tu as crié. Tu as crié si fort. Tu m'as fait peur. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Myriam? Il y a un problème? Myriam? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je ne comprends plus ta fille. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le comportement de ta fille là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ramène-moi. Je dois me reposer, s'il te plaît. Vini, les pauvres, aïbine l'autre côté. Yabika qui non mwana na babota qui na Daïli.
ngana bana ikotuna na biyango mwana otanga zo bakeno ba faire souffrir ko faire souffrir eze loko wana ya koloba keno ba bomba ye likambu munene wana sikoyo ye mwana wana ayebi likambu wana ndenge nini presque alobela ye po ayebi si dayebi keno tu n'es pas ma mère tu sais très bien que non oki ko concevoir te et wow mwana na tango ayebaki eloko wana nde abandaki impolitesse na kati ya ndako po ayebaki vérité po soki ayebaka vérité te alingi aza na affection na baparent na ye eza ke non ndenge ayebaki vérité yango abandaki kose comporter bongo parce que biso nyonso tobandaki kocomprendre te c'est grave hein. Et tout va bien. Non mais quand est-ce que tu vas commencer à me faire confiance? C'est trop te demander, franchement. Parle-moi. Je suis là, on vit ensemble, mais Oyebisanon est l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué que je viens, il y a tes sœurs qui changent d'attitude comme ça, et toi tu deviens d'un coup froid. Non mais tu vois. Tu m'en parles peu? Qui t'a... Qui? Linda... C'est pas important. C'est pas important. Toi dis-moi ce qui se passe, c'est tout. Bon non. Non, ça va. Franchement. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, papa a de malaise. Ça nous déprime. Mais ça va. Tu es sûr que c'est ça? Certes, maman également fait de crises de tension. Mais ça va. Et c'est tout. Bon. Il s'est fait que Kenny fait des cauchemars. Non mais tu vas arrêter ça? Pour qui tu me prends? Je sais Non mais pour qui tu me prends? Quand tu fais ça, c'est comme si, voilà, je suis bête et que je ne sais pas comprendre les choses de moi-même comme ça. En te regardant, je sais voir que ça ne va pas. Tu me dis ce qui se passe? Bonjour maman. Bonjour. Maman Boni. Ça va bien. Obime Loago. Olio bon maman te poigne. Pardon? Moi ton les autres dans la famille, ils savent bien. Ne mon kilé koufa, ils ont quand même selwa. Pourquoi pas trouver une solution balamo ko comprendre que non gars na muto non mérité ko za nanda côté na muto non mérité ko zo héritage anda côté ponga vinanga ezandenga na mama nanga tozaki na vie ya balabala mama muto ali boma une folle oyo azalaki soka kena wonja lokoti biloko akena ba carnivore na ba terrasse alokoti biloko akena balabala alokoti biloko aya pesinga na d'accord c'est pas ça qui erreur. Hier il fallait ayebi ça bande ko déjà to yebi toza matanga mususu lisusu hein. Mama Bolingo akufi. Abosana ni koluba ngone bandeli. Matanga mususu ekoti isusu na ba artiste, il y a vraiment ya coupe salongo. To yebi mama Boli, mama Bolingo akufi. Je sais que no azaki na Maroc hein, et lo moi bongo. Na ebité soki asa zonga ki na Congo na ebité. Je sais que no akene na Maroc pour na ba soin. Na ebité soki asa zongi mama Boli. Baza ba maman na biso ya kala vraiment oyo ba sepelisa biso na moment ya groupe salongo toza biso ba msusu toza bana mike vraiment bana mike alors paix à son âme je sais que non eko handicapé événement na biso ya le 29 t vu que yé aza ya groupe salongo et sûrement gouvernement de ekozwa charge na ye parce que bango vraiment baza bato a groupe salongo tout monde qui ba papa kweti banani bango gouvernement mutu ezwaka charge na bango ya na ebité bandeko na ebité azonga ki déjà ou bien ça akufeli na Maroc na ebité je sais pas trop mais je ne pense pas que non eko handicapé événement na biso ya le 29 je ne pense pas et je ne pense pas vraiment alors c'est au moins ça paix à son âme baza ba maman ou ba travailler vraiment aza vraiment icône ya mboka
aza vraiment icône ya mboka. Et voilà quoi, paix à son âme. Et mes condoléances sur la coupe Salongo, mes condoléances à l'artiste nyonso. Voilà. Il y a évité ceux qui passent à Zongaki, hein, pour qu'on aille qui Maroc. Ceux qui a fini à Maroc, ils ont sous les tabac, nini, qui disent ça, et tout et tout. Mais je ne pense pas qu'ils ont éco-handicapé événement, il y a le 29, voilà. Tozongi la promotion na biso ya film na biso. Dacosta le temps bakutana kina Keni na nzela, Keni atuni na mono bien te. Ya zo bisa Keni keno il faut arrêter na ko ya na ndako. Olobela ka moi simba moko vérité na balabala. Kozanga kozwa ba courage. Tala moment oyo Keni ayeko yeba vérité na kati ya ndako na bino epe pa nani epa mama topo azande kwa mama Ani. Bande ko façon pe ba mama to payaki. Ba manière mosusu biso bato tozalaka nango. Ah, laisse tomber. Je crois bomoni na kocha nani nazoki vraiment vidéo wana te. Déjà maman étoile maman étoile aza so samambu eluka. Ayena engulupa ya batu. Donc ekoinda awa bino bato bota filmer te pardon. Bino bota filmer te pardon. Tala maman étoile ninga kumbani na bato azo ya pe na bango. Jésus de Nazareth, c'est-à-dire que non lobby ça s'arrache. Donc nazo baté ce qui ekoinda ndenge nini. Ce qui papa Tirboise a ko se prononcer, je sais pas. Façon maman top ake nango kitoko te. Hein? Engalisa pe ya mama étoile ayebi ne pe likambu te. Tala ndenge ke kozwa batu. Ye wana ndenge ezana ya yebi keno eza cop, eza shade, eza gender bako libérer balar. Bako libérer balar. Siko maman Ani elle sera perdante dans ndenge nini parce que famille siko ya famille ya mama ya Dacosta. Tant bako yeba keno Dacosta azaki mwana azamwana na bango boyeboy. Et kozala keno nani Tirbo afuta peut-être famille wana au moins te keno maman Ani desko a kozala perdante mbongo wana yoke sous na famille ya kotoyo biso basi. C'est grave, hein? Parce que normalement quand nenga abengi si famille wana famille yana mbala moko automatiquement bako linga ba futa bango il faut pas futa, il faut Tirbo futa famille wana. C'est comme maman Ani ako beta misu 4 fois. Ako beta misu. Oh yemoko déjà Tirbo alobi ke non ako limbisa ka maman Ani te. C'est qu'on a cause à la perdante. Nani a cause à la perdante. Ça va? Salut. Revenez. Encore Myriam? Moi d'ailleurs je sortais, non qui tout et ça il n'a pas si je n'ai pas compris. Dans son point de pour la mélakisi. Ma chérie, il y a un problème. Qui es-tu? Comment? Ça c'est quelle question ça? Il y a un ami à moi, Abalaki Mwasi. Mwasi Nazaraki dépasse. Mwasi Nabande Kombota te. Et Mwasi Naye a organisé, a monté à sa a autorisé les passes à Naye à coucher dans nos balles Naye. Elle dépasse à Naye à Zuzine. A organisé le voyage en Afrique du Sud. Aseni mobali ne a permettre à Kelena sœur ne passe en Afrique du Sud. Ba comme en Afrique du Sud, il passe à Boti. Il passe à comme il a besoin de récupérer moi na nae.
c'est comme ça que moi, c'est un camarade Nanga. Avant, il n'est pas ça. On continue. On continue. Daily, qui es-tu? Qui es-tu, Daily? Je te pose la question, dis-moi, qui es-tu? Ozanani? Nakati ya ndaku na ngai, Daily. Nazo vivre na mwasi oyo aza assassin. Assassin ya ndeko na ye. Makila na ye. Makila ya libota na ye. Assassiné ye. Et Indi. Et Indi. Et Indi. Ce que vous imaginez, ba deux familles nyonso ekovanda po eyeba makambo oyo. Daeli akotelemela wapi? Daeli akosukela wapi? Daeli akotelemela wapi? Daeli akosukela wapi? Vous avez là dans maneti nanga. Sikoyo mwana Myriam akoremettre bolingo epa papa na ye. Tango bakovanda Daeli famille na ye ekoyina ye mbala moko parce que aboma ndeko na ye. Bandeko nzambe na ngama ye de sukinga. Belle vie pourquoi zo mema biso na ba level boy. Na ndenge bayokanaka na belle vie te yaya na ye ekosuka koboni. Nga siko question nanga pardon. Question nanga Myriam ayebaki ndenge nini ke non Daeli azam pardon mama na ete. Presque amuto ayebisaki ye. Yango toko découvrir kango kaka na kati ya film oyo. Donc na moment ya Zemi tango asengi nani lipasa na ye ke non akoucher na mobali na ye mpo na Zemi. Yesu Masia po azwa Zemi tango Zemi ebandi bayokani bakende 9 mois nyonso baya kopasa yango na Afrique du Sud. Bandeko mokili eza na mokili oyo ai ngeke na bangi. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que non, moi si oyo azalaka, moi si oyo azana problème à kobota. Ce que ozana ki bo nzambe te na kati na yo, tu risques ya kosala tout yango bomona bokina okota peti na banda kwa nganga bake bapesi bino biloko mususu bobilobi keno batie bino soki eloko nini na libu mwana yo ekobota mwana nzoko bota soki eloko nini yo lobika keno mutu nzoka batia yo eloko ya kocha nzambe na bomoyi. Moi sur abota kate soki azana patience te azana bonzambe na kati na ete nde babiloko ifo asala po soki daida ayebaki nzambe na kati na ye alinga sa eloko wana te il fallait tia confiance ne pa nzambe na ye. Tia ki ne koboma lipasa na ye.
Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Tous les sous ebele wana lobby pour na 11e épisode na biso. Événement zaka moko la semaine prochaine tous a déjà na événement na biso samedi le 29. Événement na biso ya 7e anniversaire. Je ne pense pas que non. Liwa ya maman Boli, ils ont vraiment à part na likambo oyo il faut empêcher le 29T. Il faut vraiment empêcher le 29T. Alors, la grande famille, tous a toujours focus sur Belleville Télévision, tous a la focus sur Candy Star, tous a la wana li sous na le 29, bah billet déjà sold out, c'est-à-dire événement ESA. Bon aimer ma vidéo na biso bo partager. 10e épisode Mutu et Petenga. Et Keyo. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà, le billet était comme on dit tout ça matin. Le billet était comme alors, billet c'était comme c'est Sidi. Ah oui, comme il est comme non. Showbiz et Koubukana. Alors, famille Libota, tous a toujours concentré, wana. Tous a concentré dans les 29, na biso semaine auto banda, ya lobby. Tous a la païpaïté. Je vous aime bien. Bisous, bye et surtout bonsoir.